Mbote monsieur Kia. Mbote ndeko. Dans la sengo ya komona wa lelo, to monyo uti na Fonus, d'abord présence na zako se justifier ni. Te to na Fonus pona esika oyo to bandaki etumba oyo papa notre regretté papa Tshisekedi na biso moko tozaki kosala mosala na ye. Lelo yo depuis le 1er février tovandi tozana mawa nzambe abengi mokonzi na biso kulutu na biso yende azaki mokambi ya lisanga oyo na biso babengi rassemblement de forces politiques et sociales pour le changement. Yende moto abandaki depuis Bambula 1980 kowela na mboko to kosenga nini wana liberté nini wana démocratie pays alingaki mboka na biso ekoba poto koma na état de droit poto zala ba citoyen ya solo yango wana lelo nzambe abengi ye yango wana tozana mawa yango wana tosengi na bato banso tovanda kimia tolela kulutu na biso akufi tolela leader na biso akufi pe bato bayeba te biso tovani na kilo pe na limemia tozalaki wana Fonus na baninga oyo ya dynamique de l'opposition po tokanisa ndeko na biso solo nzambe abengi ye solo akufi kasi akufi te po manso ya asalaki po na biso po na ekolo manso ya asalaki po ya kobundela mboka manso wana etikali nde na nzoto na biso moto wana ya apelisaki flamme wana ya apelisaki ekokufa te Fati mais ça bino ndenge tozomona batabwanya o ya Congo bazosila tout kokunda mikolo tikoleka papa na biso mosu papa Tshisekedi akei bazobanga image flambeau wana démocratie kende mais ça bino ndenge bino batabwanya ya mboka contraction bino tango bozosila yo ça bino ndenge nini idene zoyela bino na moto te ndeko peleki mpe mwana na ngai toka na malamu nzambe asali biso banso po toya na mokili tosala mosala oyo atiaki biso lokola balobaka ntango oso toya nde na voyage moto na moto aza na ngonga na ye moto na moto aza esaleli na ye moto na moto aza mpe ntango nzambe akobenga ye kobanga te Congo ezali mboka monene mpe mboka monene bayebaka yango na monene ya peuple na ye ya population bato abwani ya solo bazali nzambe abengi basusu lobi tolelaki ndeko Charles Mwando lelo tozolela papa Kulu le leader Maximo Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nous regardons Etienne Tshisekedi papa na biso atiki biso ah papa wana souvenir mingi ya liboso yo ngai na bombi pe na maye na nga pe na salela kango na français ba bien kango constance kotingama na likambo soko lingi likambo ya bosembo ya molamu oyo koki kobungisa mboka il faut kotingama ngo kozala constant lelo awa lobi kuna mboka ebonga te yango wana nakanisi simbisi ya malamu ya pesi biso penza exemple ya malamu. Et dans la vie, il faut avoir des convictions. Il faut en abondimi, pose à la makasi ya kobomba, elikia, espoir, espérance pour réaliser objectif nayo. Lié à Bundi, à la exhibition de là, à Zaki constant et tumbanaye pour mboko yekene na alternance. Sikoyo, tozalaki masolo, yemoko atamusaki yango. Tozaki simanaye masolo bandi na basango bazome mabiso tokomi sikoyo masolo yango ekomaki kosila
etikali mwa mikolo po manso masila nzambe abengi ye kasi akopesa biso epai ye azali akopesa biso bokasi akopesa biso bwanya akopesa biso mayele po tosisa mosala oyo po kombo na ye na etumba oyo ekufa te. Mais dans rassemblement, on a un charismatique, on a un Tshisekedi Lelo, on a remplacer juste après mort. On n'est pas besoin de que lobby mutu kota entre bino bataboanya au besoin d'un rassemblement. Te leki onangai lelo na mokolo yo na mawa oyo toza nango ya tango kolukaka misala nano te. Nzoto ya mowe, nzoto ya papa nano ezongi na mboka te, nano tokundi papa te. Oyo kolubaka makambo oyo nani akozala na wana tokotala wana sima nzamba kopesa bwanya mboko na biso ekozala toujours na moto akotambusango nzamba akopesa biso chance pesa ke biso Tshisekedi lobe akopesa biso moto mosusu kasi lelo ya mawa mingi to banolo makambo to swarango sima vous pétant recevoir le gouvernement pour na programme pour ba yambaye puis ba honorer na sika oyo vraiment Etienne Tshisekedi moto na mokili aza na ba responsabilité na ye on a biso ba responsabilité on a biso lokola ba compagnon lokola ba partenaire ya IDPS lokola ba leki pe ba sali pe ba ndimi ya rassemblement to sala on a biso malembe basusu pe na ndenge bango bazwaka na ndenge pe bango basalaka basalo na bango kaka moto abosa na te mosala papo ya sali ekosalisa mboka oyo soki biso tolandi lokolo na ye kozala likambo be moko kozala constant kolinga likambo ekobongisa mboka kolinga likambo bato bakoma libre kozala likambo tokoma basitoyen ya solo soko tolandi nzela wana alors wana ye akozala fiere epai yake mpe biso tokozwa lokumu tokozwa kilo na makambo ya alakisi biso wana epai nde biso tokobete sete po tovanda esika moko tosangana moto moko akokabola bano balingi mboko ya azali te moto moko empêché toluka moto ya mayele ya bwanya azala na mbula nini atambusa biso akozala nzambe akolakisa nzela Samelo elo ni rosenga na bato bona biso à travers le monde na minute oyo surtout population pour que kimi ezala parce que monde est limité entre population na la police moi nous kozaki ko la nezaki ni rosenga na bango o to bona biso de partout à travers le monde na minute na lobi bandeko ba mama ba papa bana pe baleki na ngai na sengi bino oye kweli biso likambo monene oye kweli biso likambo ya somo sikoyo tozana mawa sikoyo tovandi na mabele sikoyo ezali ntango ya koswana te sikoyo ya ntango kobunda te sikoyo ya ntango kovandisa makanisi tovanda esika moko oyo na français babengi yango recueillement babengi yango méditation po tomikanisa eloko tobungisi po toyeba kilo eloko tobungisi yango wana nasengi bino tosengi bino bovanda kimia tolela papa na kilo tolela papa na lokumu tolela papa na dignité tokoyeba lokumu biso takopesa ye tango ya kolakisa yango yo ebongi matanga na ye ezala matanga ya solo ya somo tala baninga ya Afrique du Sud ndenge balelaki Mandela ebongi biso mpe tolela boye bitumba te toswana te tolingana makambo ya politiki ekosilaka te ekoya nsima kasi lelo oyo mobulu te tovanda esika moko mpo toza na pasi mpo toza mawa yo moto okufeli papa okufeli ndeko ntango wana ya ntango kobunda te nza bokitisa mitema etumba ya politiki koya nango nsima tozela nzoto ya papa ezonga tozongisa papa na lokumu na mabele na nsima tokoyeba ndenge tokosala tobondi bino mingi bosa mobulu te tovanda esika moko po topesa liwa ya papa oyo ya bato banso mokili mobimba ezala wana biso na Congo ezala na Afrique mpe dans le monde bandimi asalaki mosala ya solo tolakisa biso mpe ke tozali bato toza na lokumu toza na limemia mpo mboka na biso esambwa te soko tosambwisi de oyo soko tosambwisi matanga oyo eya lokola tosambwisi mboka yango nasengi bino mpenza na motema moko
ya bolingo ya bondeko tovanda kimia bino bana bino bandeko basi pe mibali toka na malamu moto akosala mobulu aza te tosala yango na malembe ti mokonzi ya biso akufa pe tokunda ye na motema moko banso voilà eloko nga asengi bino. Merci beaucoup papa Kiakwa. Merci pour na yo pe. Merci beaucoup nakanisi baimboka tokomi na suka ya interview na biso lelo nakanisi bomoni papa Kiakwa maza monument baza bata boanya o biso toujours compter sur bango o population ba compter sur bango. Moi je pense que un message à pesi bande ko bona la biso de partout en Belgique partout au bobengaka biso bokoyoka message vraiment pembela oyo tolela papa Tshisekedi o aza papa na biso o aza monument to honorer na ndenge ya kimia na ndenge ya boanya et kozalelo moko ya malam koleka. Merci beaucoup na Herman Emporio, merci na de la nation, merci na Pichu Manga et puis na bande ko to balandi biso de partout to kutani mbala sima na épisode mususu. Bye.